Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Ayamba biso tout. Ngai héritier wata a komini ngai a présenté nga ba condoléances. Héritier wata abi wana za mama nao. Na kena zandu on ordre dire na intérêt ko sote baresi. Zan mo bima ba présenté nga mes condoléances ki sinjora. Mes condoléances ki sinjora. Mes condoléances ki sinjora. Maman mi voilà. Maman mi nga ba mona nga na sandu na maman mi. Nga ba taza ba mona za maman mi to soma biloko olia. Wana maman na nga na lieke pa na makapan na lieke pa maman mi. C'est ma mère. Kofi c'est mon grand frère. Donc Kofi doit être silika. Naninga Kofi makasi na bundela Kofi na kena prison pour na Kofi. Ngaki sino kena prison pour na Kofi. Bino ti bolo ba kama bolo ba pamba. Bino ti bolo ba pamba. Bolo ba pamba. Bino ti bolo ba pamba. Bino ti bolo ba pamba bo commenter bo cha pamba. A droit benga na ngate. A droit benga na ngate. Surtout que droit benga na ngate. Et ça peut matanga maman. A droit benga na ngate. Mina moni poche okanga maman na suspect. C'est la première fois mon en passe matanga ezali. Neti lelo to ngoke kuna dire et comme photo na moni ni banderole ya photo maman mi na monité na moni même pas lindala na pocha lupa matanga muteza kuna lindala la fausse référence na entrée kuta mo fleury ba tchera mandala la déjà zo la kisaki des photo zate ni via zo donc so pas bango wana badie baza oh ya donc et puis na Monica bi wana bino poko tate maniki mutaba tembe biso to tika to sa émission na kelmani azangi tikuna ake ko vérité manika tana kati kuna tala batu njoka bagezi mawete bana kati bagezi mawete na kati yo za mutama yele to tika makamwana ti ya moni ba mise muso ba okena bango te na pese bango reso ba kende kutute ba faire banani ba kende te ba kende te ngaku basenga ba bongo nga mwana quartier la te nga mwana quartier te pecha Kofi tala la fille tumba zo finge na la bundela tanga kisinjora yango la finga Kofi yango ya nyina ngo ya mabenga la finga Kofi lo midi na mukele ndeko ko madera finga libola mama na madera finga libola mama na bo ni bisanga pardon na lobika oko madera lobaki afinga mama utokufa mama la biso persona Exemple TV qui toque rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 perruques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Abibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque rien à dire. Ya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc Bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourna zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barezi Baza TV. Bo ça RRT. Barezi Baza TV
Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme, car à la Katia, Barezi Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopoyo qui sango. Partagez sango. Yopoyo qui sango partagez sango. Bah tout y a quatre exemples de télévision. Boki m'appelle Mbangu. Na Barezi Baza télévision. Bah amoureux tu y théâtre. Bah tout botala SB TV. Bah tout botala Belleville TV. Bah tout botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Bah chaîne tout est diffusé à théâtre. Bah Leke TV. Bah tout au bah diffusé à théâtre. Alors boki m'ambangu boki s'abonner pe. Ni a Barezi Baza TV. Ya Sikaye. Barezi Baza TV. L'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ah, viens jouer. Ya so mambolo ba. Toko tanona tana mutuka mutu angela la kawa. Obi ke ngana kokite na yo luko tongo donc na habité vraiment ngabi. Oh. Est-ce que le matin vraiment benga na batu? Et comme singai. C'est la première fois, c'est longtemps mutuka ado tana ba. Ah. Voilà, fidèle ami internet, exemple télévision, donc biso tellement to derrière l'actualité. Nous tous to ebi ke Koffi Olomide grand mon pao. A route ko fait la maman mi ou aza maman nae. Alors to yaki wana ba tutu ba roya to komona ba inos bi ba fali poupa parce que Koffi Olomide a perdre moto aza être cher nae. Alors ba tunyo so faut ba rendre bah hommage bah ya kolela nae ensemble. Alors en notre grande surprise te comprendre qui sinjo raye bah chasser ce qui présente nini. Alors le lot yo kanga non to meka un peu ko solo là na côté li pena tongo fidèle ami internet biso to ya wana pona ko luka actualité à la toile to yeba vraiment qui dit vrai et nana roloba lokuta vraiment. Grand merci à J qui est derrière la caméra, la prise de vue. Pourra pas penser aussi à Yannick Chamba, boss Amboka, boss patron. C'est pas parce que tu as l'argent mais pose en monter ma malamu. Et puis grand merci aussi à Willy Claude Djama, prêtre. Ah, vieux, yo mo bokoma mécanicien, yo mo botala. Eh biso batabakara. Omoni yo na no bongite. Lukata prêtre moka bon sota seka luseka. Ngami na zabwe kapanga la bongisanga chaque tongo. Chaque tongo il faut noter la mafuta batalaka. Ah, nanga pe na ba Yannick Chamba karata changer un peu vie. Ah, oyo qui vient de rendre diminuer ngai. Et comme beba. Comment beba? 2 mois faut passer un entretien. Oh là là. Talaka boye. Tali boye. Tali mai. Mai za koka. Mai na wanyeza. Tali mai. Oui, bien que carpe comme ça peut montouiller mon mécanicien. Tali mafuta sosu ya mafuta hydroqué. On est hydraulique. Hydraulique. Tali non. Ça va. Donc Barez. Ouais. Oboya ngokenda. Ah, ngana oboya ota yo ndo mona susto koma ka ba yuma wana petuna nga mukie wana na ba déblaison ba complexé. Yuma wana ba kali wana mukusa na ofula ete o tangisa nga komone exemple TV chaîne munene. Alors ba ka boke no mbaso. Te ngande no bete mbaso. Ya place nga banana les majeurs. Nga banana njo aye ba kali azalaka. Ah, aoza pena mbaso plan. Bon vieux to solo non. Boni non santé non premièrement. Ouais, santé ça va. Sinon je papa mon kuna. Neska na New York, neska na zana ba Canada, neska mikolo to so bien nzemo moto c'est pela batutu ba linga. Coco diko. Chris baby. Asali ngona na poto kuna kamite. Déjà qui tsa les okota déjà. Voilà. Batu ba kota na page nae. Chris baby aura la chanson Coco diko. Merci à mon copain moi. On a une ressource forte à chanteur mon émission congolais en Namibie. Tiakou de Castro. Tu n'as pas. Ayembi Kitoko.
so c'est la page na Tchakou de Castro garçon azo travailler bolo ko la fali luketo ko la fali ah bon azo yemba kitoko yem takangi ba Namibie ba Gabon ba Mozambique ba Angola ba kote kuna ya mpanjwana Tchakou de Castro. OK Tchakou de Castro na yebisi hôtel na solo keto donc to linga to peut ses chances quoi communauté congolaise tous partout au monde ba peut ses chances ba beta na page ne ba mona et puis patron ya vani ba côté kuna patron congolais patron et puis merci na manager nanga so manager nga JBL Jacques Bilo ba l'autorité congolais o ala kisinga na ye yango ndipso tozana nga kisinjo ka kamite na Namibie to soutenir rien non soutenir rien donc ala teo matapen na Namibie kamite na debloso ba kunga Namibie to ke Namibie to ke tala Tchakou de Castro musicien congolais o ça la fierté à Congo nali na ba libanda kuna ba este kuna libanda kuna vraiment I love you zana makasi Tchakou de Castro wa mobali bunda oyebo yemba oyebo komanzembo il est surtout beau mais c'est faut ça boga luka ba yerobi vwemba mais c'est faut luka ba riche wata mais c'est faut la beau te leader tay ma be ma peka boye makolo bien mukuse bien te ya bien te on ba kila subana nyong ba leader ba leader tay leader je te me kiem bien te mabi koza leader des états d'esprit qui parater nzoto tonde qui paka oh nanzoto qui pari surtout nzoto tap riche wata ne bazala so que c'était na podium moyen maneleng hein t'as développé dans ça là leader à champ vice-président mouvement il y a leader à champ ngana leader mais il y a leader à champ leader américain voilà bien sûr atosolo na maman na likambo oyo ningisi poto bato ba rotuna via Leli maman mi to moni na be mission o Leli maman mi pour travailler na vie na yo Koffi Olomide mais qu'est-ce qui a fait que vie au Kotimo Fleury ba chasser bino ba kangi porte matanga ba mo kanga porte ezalaki nini likambo ngo. En tout cas, merci beaucoup na bato bokomelinga avant le bano mambo yo. Noël Ndombasi a dit que Ndombasi frère chéri. Ya botamana Noël. Ma copine privée I love you. O soutenanga na ba passe na mona pa ya na Koffi o che photo ya na profil na yo. Ti bakundi ya na ngai Noël Ndombasi famille yango wana. Famille za tekaka tata moko maman moko. Grand frère na nga na landia o kufa ba passe mu kendi bazui matanga na ya bango. Ba Janeti Sate. Bien naturel café au lait. Azu matanga wana ya ye. Famille za rasute de to za rabotine to vanda na quartier la tête de sa famille. Voilà. Maman mi maman na biso. Donc ayamba biso tu ba maboma na biso pa Koffi Olomide ayamba biso tout. Ngai héritier wata a komini ngai a présenter nga ba condoléances. Héritier wata abi wana za maman nao. Na ke na zandu au nom de Dieu na intérêt ko sate barezi. Zan mo bima ba présenter nga mes condoléances ki sinjora. Mais qu'on dirait ce qui s'injora. Mais qu'on dirait ce qui s'injora. Maman mi voilà. Maman mi ngaba mona ngana sanyo na maman mi. Ngaba taza ba mona maman mi to soma biloko olia. Wana maman na ngana lieke pa na makapan na lieke pa maman mi. C'est ma mère. Koffi c'est mon grand frère. Donc Koffi mon biso to yana ka te babia. Babia mtalaki singa famille ya Koffi. Famille ya Koffi est comme ma famille na ngai. Voilà. O eleki ezama makamuna biso ya musique. Voilà. Et toko komisa ngona mama matanga te. Voilà. Ngana za na droit ya ko silika. Na ninga Koffi makasi na bundela Koffi na kena prison pona Koffi. Ngaki sino kena prison pona Koffi. Bilo tu bolo ba kama bolo ba pamba. Bilo tu bolo ba pamba. Bolo ba pamba. Bilo tu bolo ba pamba. Bilo tu bolo ba pamba bo commenter bo cha pamba. A droit benga na ngate. A droit benga na ngate. Surtout que droit benga na ngate. Et ça peut matanga maman. A droit benga na ngate. A ça droit bo na ko talpa wana te. Aza droit boy nga ité o tu bolo beza pamba na kena prison pour na Koffi Olomide pour na kota guerre ba jibe pia na loba on encore ba boyebi na kena prison na so pe ni $1 ni na sango na bolingo vie na so même pas jeep na so le côté na mona ka ba bogis bo pe ma ba mosaka ba finga Koffi eleki to so na Koffi na bi fie na kota ngo na koki sute abinjo ka sasa na sasa on a koko sasa na kena prison ngalo sefe na ngebeba na teka drogue na mboko ka se na teka drogue na mboko na kena prison te na côté na la prison de kota même pas cacho na kota même pas cacho on a coopéré danser on se comprend na coopéré danser 95 96 97 98 99 2006 na otika na teka pimbo danser na kota prison na kota cacho te pour nga se kenga na mama cop on se comprend mais na kena prison na makam o il ko kenga ko prison te papa maman Ndoule donc na na colère mabe Koffi c'est mon grand frère ya on a bi ebembeza passe mi ba no ke malo pa vejoniko vejoniko ça ya li boso li konza famille na lupanga mama mi matangeza
na avenue Zamba na nyonso baoya kuna repavie quadra na biso kuna bato bazali kutu kuna bato bazako ebele kutu ba sande baoya kuna to mona ba inos bino bosa matanga na Kistar bosa matanga na Kistar bota bango basa ba musicien basa ba musicien wana za musicien bazo présenter ba connaissance est normal mais au pena ba famille pena tu ba Charlie ka dima ba yebi ba tout basé pas ve Joniko bana kini presque tout basé pas ve Joniko donc ndeto za awa ngana komi lobby ngana komi lobby zonk ça va na mali liko paro et puis tu zonk ça na mali ngana komi lobby ba Chantal Bomolo njora ke matanga manike kuna de terrain ndeni Teresa bien psuko to zala ki lobby da uya volongwa parler au kita mo fleri au benga de proposition voilà kena biya to ke mamuzala ngo bien ya bato batali image pas ken vie kuta tuni yo na te so ba kosenga komi ya tango to komi na moni pocho kanga mama ngo suspect c'est la première fois mon en place matanga ezali neti lelo to ngo ke kuna direct et comme photo na moni ni banderole ya photo mama mi na monité na moni même pas lindala na pocha rupa matanga muteza kuna lindala la fausse référence na entrée kuta mo fleury ba tira mandala la déjà zo la kisaki des étapes vieux pas photo ya munene na monité pocha kangama matanga za wate ba petit ba sipso vie lelo akangi nae akangi surtout ba image mo le pango polele. Bonjour papa. Bonsoir papa, bonsoir. Sentinelle. Sentinelle, bonsoir. Maman qui s'intura, yo na ebi, yo na abe ku Sandra biente. Sana ebi e bonbo ko nga Sandra. Sandra. OK, na sa vie. Ya ko koma. Vie tikabo. Le ba koma mbala lingi na été. Et bon baba mu do donke bino na liduso na ba mon bino. Mani kende ba moni via zo donke so mo pa. Bango wana. Badie? Baza? Viens donc bino Monica bibi wana bino boko tate. Maniki mutaba tembe. Biso to tika to sa émission na kelmani keke. Azangi tikuna. Ake ko vérifier. Man kata na kati kuna tala batu. Mchoka bagezi mawete bana kati. Bagezi mawete na kati. Donc ba image to mona bagezi mawete bazaki nzainde lobby le même lobby. Gezi mawete na kati. Tume ba mama mo libanda. Ba kamba so ba nani ba danseuse mupanzi. Na batu muso ba hapo na batu. Biso ba kila mabe. Ezalate to tika ba rankini wana makasi barezi baza yoza mutamayele to tika makamwana ti ya moni ba mise muso ba okena bango te na pese bango rezo ba kende kutute ba fere banani ba kende te kende te ba kende te ngaku ba senga ba bongo ba nga mwana quartier la te nga mwana quartier te pecha kofi tala la fi tumba zo finge na la bundela kanga kisinjora yango la finga kofi ya nyina ngo ya mabenga la finga kofi lo midi na mukili ndeko ko madera finga libola mama na bo libisanga pardon na lobika oko madera lobaki afinga mama otokufa mama la biso persona yiko tumi ba kobenga na batali babo ete yote jamais ko madera o yakututa ko madera yom ta lobisa vie ba beti na TV pour ya ko kate yekute osimbate yekute simbate oso ba ko madera me ngaki sinjora kapo na bina apecha kapangala nazuna ngamutuka kofa kabeleke ba mituka apesa ngaite vraiment apesa ngaite na kumisa mutapesa ngaite eza bongo eza normal lokange mama docteur eza normal eza normal ya lingane Karine Mokonzi asese ba clip na okazuwa te na sirikate na okazuwa te vie baba yo po déborder ki makasi vie njora on mona ba clip wana ba omba na Karine to o via ça vient na ngate na changer na ngai boye avie na ngate boye ya ngwana peut-être te ça ba bloc wana et puis ozonga nsuna fali o likama numéro 1 yo ebike quadra ko yende numéro 1 yende père mais ndenge nini yo benga fali numéro 1 Koffi Olomide Maradona ata yo moko ba biloko wana nyonso peut-être yango nyongisi est-ce que yango na kota matanga mama te so na bi fali numéro 1 est-ce que na kosi ya ma musique mukili tour à tour mukili tour tu bango ba kora bazwaka baba ngoma Afrique ezaka lususu te be diso o ba fali ba yo ba trophée mikolo ya lokola eza normal tongo kolo koli eza normal est-ce que na kosi fali numéro 1 bo vie Maradona ata yo moko il Maradona donc il s'est perdu parce nalo exemple ya pesa est-ce que ça mabe est-ce que ça qui ngana kota matanga te vraiment
eza tout sauf ça makambo mosusu esilaka na matanga bato mosusu bazalaka mwasi na mobali te baboyana moko bokilo akufa kena libala ezonga aye mpe na matanga bazolambela mpe bato bazofanda wana elongo matanga bengana na matanga te bakanga mpe posa lupango mpe na matanga te Ah, le motivateur de tous les motivés. Caps Kapanga, la patron numéro 1 quoi. Champion. Quelle humiliation. Bah on a dit bisous. Bah garçon basaki les bananes. Bah binoté. Oh mais sous pas binoper. Bofinga vieux. Mais Sandraline na mona côté la vieux on a des missions et belé belé. Sandra a raison hein. Sandra lobby bien, Sandra a raison. Sandra a raison, Viens linga bisote. Viens linga ba fabrication, viens ma fabrication, ça ba innocent. Eh, ngala kota te swinga makasi. Oh. Mais ba fabrication ba petit na petit. On ninga. Non, que matin est pas vieux Joniko. Oh, est-ce qu'on a des fabrication ça petit ko filo ko ngate innocenté. Matin ngami bali. Oh. Non, on tire tant la maman. Et pas vieux Johnny ko ba teli ndala la. La photo. Et pas vieux Johnny ko ba photo ndala za yeba matin ngezel panga polele. Oh. Ngana le maman minga no tika te wa maman ngana on le la. Maman ba tika kofite. Aboti ka kofite aboti ba rifine aboti ba lina aboti ba tebele ba fetch banani aboti ba deboli fataki aboti ba tebele. Ngave deboli fataki na zakane chaque jour. Tu vas dans le pont mo ko fait deboli fataki. Ndeko na e. Maman mi moni communauté fataki. Ngaza kana ba famille do mo maman ngana okende. Ilo ka boye pane matanga. Matiki na problème na été yé muto mona za na problème nanga ha ba resi basa yimba za na problème nanga mettre corps ma samba patron kengo ki peinture robi ma display en couleur beau ya zoya aya le 1er janvier le 1er janvier ya beau obi niveau propre vieux wana niveau propriété na ya robi comment on zoya robi hein siko tunani na ndimita kolinga basa kichasa yalo la kalso pamba ta rabi fema kelinga ba petaki nde bata poto baba mibali mabe bayaka bazoka ba 4 petits bazo ba petits ba 15 ba 17 ans bazo sasa bazo fia kwa na kona ozana ba poto nazoka passe eswanga mabe voilà vient Jora mais lelo ça la paix réconciliation na fali poupa numéro 1 o isala ye o benga viena o Maradona c'est le quoi nanga mkona talango devte vie quelle boule Maradona o toucha na bien na parce que exemple so aja Maradona ba aja mona ba kofiolo mire na baba aja ba na buta ba 16 années là ba 16 années là siko mais ça so metano ba le na Cristiano ba fali ayo Maradona yo ngali ma est-ce que ça qu'on fait un motu to la vérité c'est par rapport que ba beta ba balle makasi et tout mais siko a beta déjà dans l'époque de Boré époque il y a bon époque mais il vient aussi la télé fois ça toujours dans actualité mais siko comme c'est un cas pardon na TV parce que vieux bon mamoto peut-être robot mamoto roko taper ba fond le pont mettre corée masama bina senga sur patron et pardon mettre corée masama bo ko senga ba pardon to senga pardon ni pour ça ni ba yo ke matanga ba bengani yo OK senga pardon ni non que senga pardon te non senga pardon souté la ligne pas souté ma ligne pas souté la tika na fali na wata na tika lo na vanya na leki na geza ko beta le 24 octobre biso tout au salon na showbiz to soutenir ba geza ma wete ba jeune talent gâteau bivens na ngai no soutenir geza 100% fali à 100% fali nani wata à 1000% wana vient nga patron mi ange mi démon moyembi ayembi na lela effort abenga nga ser apesa tenga condoléance Tiens frigo. Après t'as condoléances. Après condoléances. Merci à Clarisse Mouyembe à CPLT maman maman ya Gilenga CB Bogola papa Gilenga CB bien. SB l'association EV na Sengyo. Merci na fondation Kounyili na Kazadi. Merci na yo nous soutenir Barfele na Kinshasa na Sengyo merci Kounyili na Kazadi waka yo moko na poto. Merci na Geneviève Malonga, il y a tonton Eiffel Binjuta, na Lela Fort, merci na Mireille Chouba, il y a Jomas Massamba, merci na Mireille Matingo, abina na Pekisa yo kakate. La plus belle femme du monde, ko kende te vient à côté. Na comprendre plan bi kenga ko faire nga te. Au côté ba prison pour la vie mais abimisa opena na motema boye, tina ba bloka ba matanga boye vraiment. Viens au kan sata bola moroté. Viens kan singa ta bola moroté, ba fabrication be ba gafat. Ba fabrication be ba gafa, mais tani ngi faire jouer mbaba. Viens tu na bina filet au mélanine.
bina file vie otuna omelani na matanga na matanga otuna bina file omelani bina file bina omela mai ngaku tata lupango na concentration na pacha lupango aya so lala na souci lobby nala na souci te toke tous ne pas à vie na ngati normalement ça fait bina file te c'est ça ça fait bina file te ota be pas ko na yo na mama mi bo lamba pe na makaya bo ezanga mungo to lamba na mama mi to na mama mi c'est ma mère maman ko fie mote mama na ngai maman ne soza maman de besoin yembango bango ne banzamba se de besoin ça la ngona mama nyonso sa mama pesa mama moninga etose bango ne banzamba se na mokili mama nyonso sa mama tosa mama moninga bango ne banzamba se na mokili mama botanga jane lote mama tosa ba mama mi yango moto otambola malamu mama moko accueillante mama moko motema mabete na ba maboma na biso ba niveau tout to wana baba to chi mama kamana biso baba vandolia tolela mama mi na tolela babia mama mi awanga atole la babia na cercle njoko na ochipoto na la babia bonga la mama mi te kofini na ngoboye kofie ni na ngo lembisanga bona la mama te ni na ngoboye vie na ngai ni na ngo mama mi azole la babia binjoko mama mi bisanga toza famille mama bisanga ma mère courage n'a pas regarder ma bon souvenir à mère ebele vraiment ebele mama yebi nalelaki makasi nde refinance oloba HHT baila mutu atiki bino bomone su te esalaka pasi folela ata azalaki na 200 ans ezalaka pasi yaye ye rafina boti bana nde bana ne bazana soka komi koko baolele te mama azalaka mama wana mama leo so nayeba kolamba makasi mpona mama mi ne bande basokola mbisi ne bande balama ba sauce blanche biso ba mama biso zalaka baboloke ba mongo eleka ba musaka ba nini ba limbondo ba nini mais pas mama mi so dit que mabumu sauce blanche ne basokola mabumu nde basokola nde ba saka mabumu sauce blanche mabumu ezali kitoko mama sa wana batungulu na yebo sala o comprendre c'est ma mère mama na nga ngaki mama ba poser ba condoléances téléphone nga tondi njora mama bino kufi en tout cas merci na Chantal Bomolole njulu câble yaya yo moko yebi na ela fort Mireille Luzolo Kawakubo frère chéri na ela kano kaka ya Jeanne Keta love sona de besoin pas qui voilà des besoins yo siko e ko maki wana pe bokena pe na des besoins yo pokena ki mo fleury ouais nazala ki wana ça yo ndé une impression na yo mona ki porte bakangi et tout bon ngada to ko komana to kitaki na sentais déjà que moi ma bezali parce que mon place matanga ezali porte est toujours ouverte partout net bili so matanga eza au moins baseli ndala na porte souhaiter na so liwate souhaiter même le so mama présent kufi oui pas tu sais que kufi le pont ezaki polele 10e riba on a ba chege okota na bango ba na 10e normalement papa tu sais que kuto it akufa na poto kaka kufa ki avant Korea déjà porte des alaka polele ba osala ba ti ba moi ba photo bani libanda ekipara mutute donc qui parati donc comme tout na porte ça muke na munene tout bloqué bat musu ba telemité na libanda c'est matanga eza watu eza wate bon ça vient quoi attraper ba pekisaka ya pe matanga papa ouais mba peut-être pe ya on peut normal bon mazo na saka mabe to to sepe na mote bakone mama mazo niko ah bon mais matanga condamné za matanga akobo ya kofia ya te ya ngana ngazong selongo biso dans un tour na tour c'est tout ça là na mabe alors donc il sait que mabe comme si na matanga songa daye ko yati wa yati donc na kufel ko yati to za ba limite omoni que eza bien te vraiment et ça la qui peut bien te on a FCA leader ezaka matanga tolé la mère atana palais atani alobaki pa Johnny ko toujours pas maman tout bazala ki naye neti bazala ni ngapina azala bongo tini bazala mais ngana mona quartier latin na beta na quartier latin bato ba yebi de lezo bakunga ale kamo 4 ans na beta ba concert belé toujours azaki na 3 pays et bien on va ouais parce que oui na collège de noble quartier latin malamoko quoi donc via yebi ouais masuka soko zoka Véric tuti na kota po na canal Véric yotika ngati pa vie na sala ba test na ngapi na kota na kozo balar na nga bon na minicho da kunya tananga na kanda mabe ana kanda mabe lo bana betelo wa nzambe pona matanga Marie Misamba ata Marie Misamba solo là
Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Papa na ngai yondo yebi motema na ngai pona yo, yondo yebi bapasi nzambe na mona pona yo, yondo yebi kocholama ngana cholama pona yo Yesu ye nzambe. Papa na ngai yondo yebi motema na ngai pona yo yondo yebi bapasi na mona pona yo yondo yebi kocholama Jésus na cholama pona yo Yesu ye nzambe. Ah, déplaisant. Charme. Ah, Barezi baza. Vraiment, bon, il y aura bien. Ah, vient du royaume qui n'a pas de neven, qui n'a ressemble, donc c'est normal donc. Tous à la rawana tout ça samedi. Tu es bien nzambe yemutaza, nzambe mutasala pe. Pour tous les mots viennent de la joie bouée. Pour tous les mots de blessures. Non, à ta vrai, à rancunière, à rappeler monter ma polele quoi. Rancunière, à monter ma polele. Bah on est mutu bazo. Comme ça maman est solo basi ben pena na sepela neto balangate na sepela rate na sepela rate mukete nga ne bikezala mama ndole ba makima eza ba injire eza oba koko madera ba finga nde ba bona pa mutu ko sana kanda ofingi bola mama mutu agafa akota te ya lekana to bonne ba biloka bongo ben jire ça ce que ngana ko sabalo bananga na finga jamais impossible na finga fali na finga kofi te ko madera sava bo bengande ko madera ngai te ko bidaya mama mi pela mikili peut-être moi pe ko madera ro ya pena ne ok écoute yene ba ko bengana yende bisote yende ko madera nde ko madera na finga mama petit pena ya vie tant que moi na mama mi ya bata minduki kuti babongisaka lelo PPRD basola na IDPS na biso coalition ozo comprendre c'est moi to comment na 5 présidents babemba banani bazaka wana Nazare Souberwa 4 vice-présidents bata ba minduki bayokanaka oka guerre koto guerre bongo biso ya musique ya pamba ya babeza pamba to comme sango tina mama baliwa tu comme son tiré mama baliwa nous allons rendre mon tout dernier hommage na vraiment bareso la mayele baresi baza moi qui la bakalimba suya akuma ko elanga 6h bakali wana sotulanga ni bakali fazo mbasu pena bakali omoni ngaza ki mutu na yo ona boya yo na ko makana ye complexé c'était complexé complexé ngai faut boya baresi na kuma kanga manima keso nyaka saka na kisi on est bête mbasu non on y a te bon mon vieux to comme ça chité mais ye bakali petit na ngai yo zela yo bi anga to ban petit na ngai ti petit na ngai yo bi âge na ngai mela âge ti petit na ngai pona gaya te petit na ngai était mais pe likokolo keba yo ma comporté mes ana keba ki diba voilà vieux to ke na sona chité na habité lelo za fali pour ba singa ba nai ko nziro zo ki on kuna fali mtakabelenga bakete le ballon na yaka non o mtakabelenga fali zo ngoko papa ngunzama fali pour ba lelo ba plan alors ya gabi rappelenga na plateau na baresi ya gabi wabelo ya gabi chibasu chibasu OK fali akabelenga ba basque wa mba fali akabelenga na la chonga defa abotolinga wapi abore na pali ose pena fali pena zongiso na motema ro yango na lelo baboye to limbisa na lokwa fali voilà fali zo limbisa pa na motema zo bosana to limbisa ba tuteke na kaka na mbebo kaka tina kata motema baresi eloko na lobby ete ya biso voilà nga limbisa ba tu ya solo na bosani pe nyonso mais ko fa limbisa ya kuta pona nga na monyango lobby aboyi nga na kota matanga ya mama ngana lobi yango photo limbisa batu na bolingwa solo na motema ozamwa amona catholique ofirombe amwa catholique biso la catholique to limbisa to bossa na oelekaki obosa bozonga na mutu na yo na mepa ke fali akotinga na chambre na zubiloko okanisi so ba droit chemin fali goût fali lengi wana de la kela nga makamu susu ta fa makamu fali nga ba ketse bela neni di capter to ko la chambre to zuba planko
Ah, nazo ba 25 baskets. Nazo ba 25 baskets. Yo na 44. 44. Ozo ko ba fali ba limbisa ya solo. Fali limbisa nga ya solo. Alimbisa ba tutu o azakala bango ba limbisa ya solo. Fali limbisa te ya limbisa o ya reba salo dusute. Na ko ta référer ba fali ndenge na lingi. Na mati poja ma fali. Fali limbisa nga. Di cap la merveille fallait pas jeter beaucoup. Bato bachape ba deuxième batika na Sony. Batika na Sony. Faut te limbisa la solo ezali bien. Merci na fali pour pendant limbisanga tout ça na biso bien. Nga ko tuna gavé la fali ya bato. A répondre nga même pas comme na télévision. Mais a limbisanga. Ezaka kama moso musique bakanda nga pe na zaki nango. Oko bondeka na nyoka makina droit chemin pe na souffre pe na zupe le côté bato musuba ko dondwa alinga pe na ko silika pe. Na pe na droit pe wala pe ça to na la silika. Ça ko mwana na katsanda kwa boti. So Monica père a dévié bo. Wala droit on se fâché. Elle s'est fâché kaka neni nga nyoka bala fali pe ngai. Na ba sens kaka na ba fali go mo na charger. Ya na ngono. Na ko se ko ya ngono. Par rapport à Ndoulé. Ya teke akangela nga kanda. Yango fali keneka liboso. Héritier wata bo keneka liboso. Moto afali e mata. Oyo ya bango. Ekita. Babi kolopo nga mingi lia face, kanga face. Fali abaki déjà lia face. Lia face, kanga face. Viens na kanyolo pe na face. On kangena vieux quoi? Vieux quoi dans mon pas. Face, oya ko finga no kota sute. Oya ko loba na ye. Viens linga ngana pecha kapangala. Merci na fila le senge motema Francine na Canada. Merci na maître Choucha Mabel Mikili Seigneur. Maître Choucha Mabel. Laetitia Touba, la reine de Montréal. Patrick Libanais, ministre à Montréal. Et bon Toto Rodrigue Njolo, bozo solo la té, bo solo la quoi. Aboudou Samba garçon de sciences nayo, merci nayo. Merci na. Oh na linga kamenge. Mireille Matingo. La plus belle femme du monde. Moi c'est bien, moi c'est goût. Kitoko makasi. Merci na. Oh yanga ya Gabi ou Abelo. Na je babu ko mbe ay Aineken. Olandinga. Nga mwa Aineken moi 2 3. O baby Ba Melissa nga kala sepera nga. Nga no me masanga te. Mais Aineken ka. Ya ça va bien. Bien makasi. Masanga ça kana batu bien. Mais faut et moi batu na soif. Masanga babe pesa soif. Mais nga siko suna milongo na bae na mama weso mabe. Na mona na zo soif te no mo muta simba ngato no kama be. Babe zala ka mais de besoin abi soka meli atelema. Mo ronda ka bo. Ya bi akomaka. Mais nga lo mo suna milongo na mona o mo masanga suna meli. Nga la bani masanga na confinement. Na meli eneke. Ni baba roso meli masanga mo ningi sanga monjoto o kama posa mo mi posa jo menga no ko point so na meni mo no le malanga na mo ko so mo ko simanga na ko beto mbata ba beza organisme njoto yimde bon serani to mutu pa ko sanya mutu ko mepi masanga be ba ki ala limba ma wa pongi ba yo so me ba sentiment menga so na meli mo telemiti nyoso ba yo nervenga ya lo bio soki ameli e pesa ke posa njoto pour Sancho. Mais nga so na meli na psi pichubas na so lemba na ngai. On lemba na. Ça bizouté. Le ko fâché. Nga nga na tirer. De nga na muta na tirer. Yo muta na tirer. Par rapport à ça. Yo trick à match té. Nga faut na tirer. Na tirer gars. Voilà, merci beaucoup bien joué à travers la souka. Bon va dédicace rapidement to ka bon. Maître Lourouet Cédric Mandembo. Cédric Mandembo na pesi mbote. Guy Basket mo konzade continent na zo zelao. Boutique et frata mode dadi du Kombo yone makambu kwa. Patron na Sas Gambetta en référence au coach wana aux Abilamba bien. Merci na pizza ni restaurant pizza na Ratali wana. Yaka moko. Je vous aime tous. Kofi Olomide na problème na ote beaucoup na mama mibie linga toko na mama mibie yamba batunyo so bakoyeza matanga vie yamba batunyo so matanga. Voilà, de plaisir de revenir sur la dédicace. Merci na batutu balandi biso, balinga biso mingi. Na saluer na maman na Lisette Lokange, ma tante Isuko Zali. Et puis venanga Caps Kapangala, les motivateurs de tous les motivés. Maître Choucha Mabel, Mambote na bi kala mingi te ba plezoya, Guy Baskets de Paris, na bi ke ba plezoya. Et venanga Robi Vomba display en couleur. Mireille Matingu, la plus belle femme du monde. Gisèle Tati, motema Jiklo Winner, bébé Wawa.
maman na chanceuse oya et puis pourquoi pas na Mireille Chubaskin bino tuna linga bino Nes Makiadi papa na Jonathan Diata Bao j'ai gâteau triple nationalité et puis il y a José Elonga les consolateurs na linga ko mingi Mami Rose hein bisiko zali vraiment ba bisou trop Mami Rose des blaisons apesio bambote bino tout bolinga nga mingi na pesino bambote quoi y a pas qui est dit les bourgeois des conventeries. Voilà, merci beaucoup Deblaison Bakunga. Tout est bien qui finit bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était là Kissinjora. Donc c'était là Kissinjora, notre invité. Donc tout solo le cas par rapport il y a Marambo Utsuko Leka, Njora Leli, mais vieux, Zong Sama Mote Massima. Il faut coller la maman mis ensemble. Ozala nani, il faut coller la matanga. Basala ba compte à rendre été. Na matanga basala un problème te que yo finga yo te pour des années la majorité ba ya wana pona vieux quadraté mais ba oya nde pona maman mi pona day donc qui sinjora petit na kota ba prison pona yo donc c'est comme ça, c'est la famille est sacrée ben na mekata na raté. Grand merci à Willy Claude Djama prêtre na kata Londres mon vieux, merci na yo, merci na Monica Makamofi de disque bébé Seigneur le maman na Kenaye puis Primaël, sans oublier Yannick Chamba Boss Mboka qui sinjora lobi ba changer vie à comment mutamutu kanga na passe 10 décembre Naya Oluka et na caisse et ça va bien, merci beaucoup Boss Mboka. Raissa Martins, l'argent t'appelle madame. Yagabi Wabelo, Yaya, je te salue. Clin d'œil spécial à Julio Monamputu, Yagoto Kamazi depuis Montréal. Le vieux Nanga Yves Yenga, clin d'œil spécial à toi. Merci encore une fois de plus à Jonathan Gana, obésité financière. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Merci à Adji d'avoir réalisé cette émission. C'était la Barésie Baza. Si vous avez aimé cette émission, likez, commentez, partagez. Beau ignorer ma publicité, et Rossala bien. Et beau s'abonner très massivement à Wa. Et Rossala très bien. Vous savez que tous les propos tenus n'engagent que son auteur. Donc, bisous de Saïka Boulot. Je vous aime, portez-vous bien et bon tour de programme. Bye bye. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK. Weza produit un toto et l'on a kabatash. So pilini koza na tema ko ya bia ya propre. Weza produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batash. Ya makolope, ba genou et ba coude. Oeza huile et kendaka na produit un toto. Donc, so koza intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barésie Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barésie Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barésie Baza. Fondation Barésie Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors to bando que rememela bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zap, et touché dans les camarades à Barésie. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro la biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a mon thème donc de tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barésie Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, tout le la biso a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso adresse à Kitoko Yango, exemple télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup.
Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangai. Barési Baza TV. Donc Bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par contre s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes bon nos ba gag ba télé-réalité ya ba artiste ba vie réelle ya ba artiste ba télé surprise ya ba artiste bon nos ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise, zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon notamment papa maman les qui bana na salon. To bon abiso oh Barési Baza TV. Bon ça na RRT. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la Katia Barési Baza TV. Abonnez-vous. Yopoyo ki sango partagez sango. Yopoyo ki sango partagez sango. Batutu ya kati exemple de télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Batutu botala SB TV. Batutu botala Belleville TV. Batutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Batutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ni a Barési Baza TV. Yassika Eye. Barési Baza TV. L'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Ya,